eloko na koloba edito image film we continue kaka frapper bango na film edito image eloko na osenga yo chicoter bango edito image banza sango ya Congo edito image edito image edito image edito image edito image edito image ouais mon Paris Space y'a Patrick Malouavengi mon Paris Space y'a Malouavengi bonjour Bissanini Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen Agence Oté, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Vril numéro 25, baby agence à grave, agence à Mounene, Oyo, Tozoro Tinda, Bakoli na biso na Kinshasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Brazza, Bakoli le comme Kitoko, il faut les canards, Vril numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au Soro Yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, faisant la service ébélé, routine à carton, routine à bilamba, et puis tozali na service moko futimbongo, mutaza na kishasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na kishasa bakokundaye, kitoko, chez Patrick Malouavengi, balobi service kitoko, Soro Ngo Oumela, foyer na Rileon numéro 25, na Global Express, Patrick Malouavengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Paris, bana Bella, ba fongole biso, loka kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo on est kara awa, po bilo on est comme kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kenda kara awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya ndam batinda ndam, ndam so kende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Rileon numéro 25. Bala potagance aboye besoin nante yangoyo ba membi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Rileon numéro 25 Oumela. Oui, en tout cas merci mingi na ndengo pesinga micro pona loba mwa moke na journée ya lelo en tout cas to sepel mingi bina biso bata Paris na likaniso bazwa ki po basala merci à Vienanga levé beaucoup que son âme repose en paix. Biso penda to zali ba oyoyo to yebie malamu to koli donc wana tena yaya nanga yaya na biso mais yazalaki muto ya batu nyoso o boyoka ka mère dolo mère Frenchen ngai leki na ye donc monsieur Soria o bayemba katako noso vie beaucoup na ndinga bimeko hôpital to zalaki na ye na kina hôtel en hôpital même avec les Brazza to zalaki na ye na bengi même na téléphone et puis bon na ndinga histoire yoka ki nyoso wana mais biso to kolimbate to za na simana ye to za na simana mama Amazon donc to se fait mingi to kutania wa et puis na likanisi bazwaki na poko ya lelo batno so bakutana kuna donc makamno so na zeka ko loba yango wana mais isa na to pasi mingi penza pasi mingi na ndenge via tika biso ba oyo surtout to banda na banda bo mwana banda zalaka na entraîneur ya Juventus na ndenge ko banda za ko banda bazaiko na ndenge makamno salama ba isifi ba yoka lokole biso to zalaka tango nyoso makamno so ya vie ndenge leka na ba grand notable no so ba vie Pecho wango ba vie Miki Jo ba vie Charlie Mboyo ba vie Willy Kwami biso to viva bato wana ba vie Niakos ba vie Adrien Mombele to viva bato wana penza biso ba oyo biso to rôle ba moi likambo penza ba témoignage ya ba kolo viva la musique penza ya ndenge bandaka histoire ndenge ba soki vango bazo ya koluka wemba biso ba témoin donc to so mona bato wana nyos ba répétition na ndenge ba Kester ba ya ba vie Michamulongo to participer à ma campagne nyos donc c'est une icône à respecter ndenge sango lobaki attaque yime ba œuvre na ye eko tikala eko silate eko sala kaka asa grand prêtre ba parmi ba génération après ba Rochero ba vie Calais ba vie Nico ba vie Franco là mama kadi c'est Wemba il est parmi la génération wana
Bilo Moko Bondenge Boyebi, il a été partout dans le monde entier. Il a représenté la musique zaïroise. Donc, Ngaso Torosaranaï souvent. Kobandana Yana Poto, même Nakini, Soko chaque fois, depuis 1983 à 1984. Il était quelqu'un de généreux, très simple. Très simple, vraiment, c'est. Tokobo Saraye jamais. Encore une fois, merci pour un témoignage. Au revoir. C'est dans ce cadre que nous vous attendons à bras ouverts le samedi 20 mai 2017 à partir de 20h au restaurant La Patrona, un cadre de retrouvailles Yabana Poto, Bana Mikili Nyonso. À partir de 20h, attention, réservez votre place. Dîner romantique, accès limité et sur réservation, 30 € pour les couples et 20 € pour les singletons. Rendez-vous à Marco Yabana Poto, coin. Patutu Bakutani Yozanga avec les retrouvailles à Banapoto. Comme parrain de la soirée, nous avons Modogoja Franco Ferré. Nous Poto. Pour la première fois, c'est un plaisir qui m'a invité à parrain la soirée. Nous avons invité à Poto, ou à Kala, ou à Sika, ou à Bruxelles, ou à Suisse, ou à Londres, ou à partout. Tout la soirée où il y a le 20. Et tombé peu bien le roi dans un album. Pour faire tant le 20 bisous tout au na awa. Bisous tout bana poto tout. Ya Kala, ya Sika, Basimi bali tout na awa le 20. Merci à tous. Retenez bien la date, le samedi 20 mai à partir de 20h, retrouvailles de toutes les générations Yabana Poto avec comme parrain Modogoja Franco Ferré. Il faut moins Poto.